Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na mwa makambo ebele ya kolobela bino mais tozali koyebisa bino ete boyeba yango mokolo mwa lobi tozalaki na marche monene oyo Badive a organizaki oyo biso nyonso tu tozalaki kuna bandeko ndenge tozali koloba boye baka ete reportage ekosalama ya kafu po ete papa Botamba azali kolamba yango malamu bozala na motema ya kokita tango toko projecter yango ndenge balobaka ete lokuta eyaka na ascenseur pe vérité eye na escalier ekomi. Pe tokoyebisa na bino lisusu bandeko botika na bino komitungisa botika koyoka bilwalwa ya bato oyo bacheli bino ba image babimisi mwa t-shirt moko balobi ete t-shirt oyo babotoli ya Badive bazali kolakisa Kabila bolanda wana te ezali t-shirt oyo bango moko basalisi pona kosala publicité na bango basi bapreparaki yango mais basali erreur babosani ete ba t-shirt ya bato ya PPRD oyo biso tolataka ezalaka toujours jaune partout mais oyo bango bake kobimisa ya pembe bakomi ba écriture na blé oyo basi bapreparaki yango balobi nini ete Badive babeti ye pe liso evimbi pembe boye pasuki bandeko boni balokuta ya boye bomoni esika crédibilité na bino ezali kokufa. Badive azali na eta moko kitoko pe bokomona ndenge nini Badive akose paraître na sima ya bangonga bokomona pe na banzi ete bokozanga maloba ya koloba. Mais pona lelo tozali nano na likambo oyo ya koloba ezali pona likambo ya marche te po ete oyo ya marche tozali kolamba yango malamu po ete tango tokoya kobimisa yango ekozala lokola bombe atomique oyo ekokwela bato oyo bayaki na lokuta mbangu oyo bakitaki na yango na ascenseur mais bayebaki te ke vérité ezali koya na escalier malembe pe ekokoma. Lelo soki tolobi tozali koloba na émission oyo tosali sikoyo lelo tozali kolobela likambo oyo etali ndenge nini tozali komona bato mosusu bazali kokende kodéranger papa na biso Wechi pour rien. Ngai nazali koyokela monsieur Wechi ces dernières temps mawa mingi po ete bato mosusu bazali kokende kuna toyebi te soki ezali kaka elengi po ete monsieur Wechi alekisa bango liboso ya plateau mokili emona bango toyebi te. Bandeko bolingo botika kosala bisala sala pe botika kokende ko déranger ka
Monsieur Wechi pour rien po ete bokoya kobomisa ye avant. Pona nini tolobi boye bandeko toyokeli Monsieur Wechi mawa ndenge nini Monsieur Wechi ayambi ndeko na biso moko congolais oyo ayaki na ide alobi ete azali kobengisa bandeko mosusu oyo bakokutana na Allemagne le 15 novembre po ete akolobela likambo ya unité na makambo ebele. Mais tango tozali kotala émission oyo elekaki epai ya Papa Wechi, tango tozali kotala, tango tozali komona na makambo ndeko azali koloba na ba argument azali kopesa, ngai moko mama Rosalie na mituni na lobi ete est-ce que bato ye azali kobengisa pona le 15 akokoka penza ko convaincre bato wana po ete ye moko kaka talaka nano epai ya Papa Wechi bapesi ye 1h15 soki 1h13 ou bien 14. Mais bandeko babolingo aza kotourne kaka esika moko argument ya malonga oyo aza kopesa eza koyebana te. A un moment donné Monsieur Wechi azali kosala neti akotisa ye na kati ya sujet ya likambo alakisa ye nzela ya malamu. Non, ye aza kozonga kaka na kati na ide na ye oyo ezalaki libanda kokamwa bandeko. Bandeko babolingo ndeko tozali kolobela kombo na ye ezali ndeko Didier Kusu. Ndeko Didier Kusu alobaki ete ye azali homme d'affaires. Asalaka ba affaire na ye pe asalaka ba management na ye na société o bango basalaka. Donc tokoki koloba azali comme sous forme commissionnaire oyo akendeke ko manager pona koluka ndenge nini bakoki ko s'investir na bamboka mosusu. Mais likambo moko alobaki tomoni yango un peu flou. Toyebi te soki ezali ete moto nyonso akomi kolinga ete aloba kaka likambo po ete bato babetela ye maboko to tango balobaka makambo sans meme bango moko bakanisa est-ce que likambo nazali koloba ezali bongo to ezali bongo te. Bandeko ndeko yo abeti lisolo alobi ete akendeki mpe kosala programme ndenge nini alingaki akotisa ba chinois na kati ya likambo ya kosomba ba richesse na biso ya Congo. Mais likambo ya kokamwa bandeko eloko ekamwisi biso après avoir alobi ete bato oyo bazalaki na Katanga oyo bazalaki ko négocier marché wana tango batindeli ye mikanda eye azwi mikanda na atindeli ba chinois. Tango atindeli bato oyo bazalaki na Chine oyo bazalaki ko coopérer na ye. Mais eloko ekamwisi biso bandeko tomoni yango clair te nayebi te soki pe Monsieur Wechi pe amonaki likambo wana ezalaki un peu flou. Ye alobi ete tango ba chinois baye batali bamoni ete bamakambo ngo ezali ok batindeli ye contrat ye asigné contrat azongiseli ba chinois bomoni te ke place wana lisolo ngo penze etengami ndeko po ete na minute oyo ndeko wana azalaki lokola commissionnaire po ye nde moto azalaki kosala neti marché azalaki lokola po akosala marché na ba chinois na bato oyo bazalaki na Katanga. Mais eloko ekamwisi biso soki ba chinois ndenge bamonaki ba papier wana malgré na kati ya ba papier wana ba makambo nyonso to ezalaki ok.
ba chinois sikoyo balingaki basala nini? Ba chinois balingaki bazwa ba expert na bango bayokani na ye moto Didier Kusu oyo bandaki kosala intermédiaire ya ndenge nini basomba ba matière première alingaki asala boye ba chinois balingaki basala bazwi ba expert na bango po na mikanda deja ndenge alobi ete makambo tu ezalaki ok ba chinois balingaki bazwa ba expert na bango na Didier Kusu balingaki kosala voyage ti na Katanga bakende siko komona babiloko yango na miso tango bamoni yango na miso nde place wana esika ba expert nde siko bakopesa ok après contrat ekoya bato oyo nde bazali kotekisa babiloko kuna na Katanga bango nde bakozala na droit ya kosigner ba contrat esika ba matière première oyo bazali koteka bango nde bakosigner contrat ye azali lokola soki totali malamu azalaki lokola commissionnaire po soki totali malamu na kopesa exemple moko bandeko bomoni soki ata na Congo moto aza koteka ndaku na ye akepa ba commissionnaire alobi bolukela ngai moto akoki kosomba ndaku ba commissionnaire babandi koluka soki ba commissionnaire bazwi moto bamemi ye atali ndaku soki alobi ke na sepeli na ndaku ba commissionnaire siko bakozwa moto wana bakotia ye na contact direct na mokolo ndaku après mokolo ndaku na mutu wana bakosolola soki accord na bango epesi ok nde moto oyo azali koteka ndaku tango akozwa mbongo akopesa mikanda ya lopangu na moto azali kosomba soki pe moto azali kosomba alobi ete nalingi tosigner ba papier moto azali koteka ndaku akosigner ba papier wana na moto asombi ndaku jamais akosigner ba papier na ba commissionnaire bakozala kaka lokola neti ba témoin oyo bango bakosigner mais eloko nekamisaki ngai kaka ndenge Didier Kusu alobi ete batindeli ye contrat ye asigner azongiseli ba chinois mais ndenge nini bango kotindela yo contrat sa même ba chinois batinda ba expert na bango na terrain bamona situation basolola pe na comprendre te na eloko moko lisusu aye koloba tango asigner contrat azongiseli ba chinois siko bakomaki na besoin ya ba matériel akomi kosolola na bato ya Congo bakomi koyebisa ete tala boye rai ya train ezali na ba problème makambo ndenge na ndenge mais comment expliquer ba chinois bakoki kosala négociation à distance sans même bamona babiloko moto akoki kozala kaka na confiance ya ba papier te il faut ba expert bakende bamona biloko nde place wana namonaki lisolo yango ekendeki vraiment malamu te nayebi te soki ndeko oyo akokaki kobongisa mwa lisolo wana po ete lisolo wana penza ezali débouté alors problème na biso nde ezalaki sikoyo tozali komituna est-ce que ndeko oyo akokoka penza koconvaincre bato le 15 novembre po ete ye moko soko olandi kaka baargument na ye elobeli na ye ozali komona kaka ete azali kotata bana ya mingi mais po tokontinue na yango avant ete natiela bino babilili yana bomona natikeli nanu papa Roger maloba po ete ameka mpe kopesa mwa likanisi na toya kokota na babilili papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ezali kopesa mawa soni pe pasi mingi. Tango tozali komona bato mosusu ekomi lokola plaisir. Okoya kaka liboso ya plateau bapesi yo bangonga ebele. Mais tango ezali ete pona ko expliquer na bato to kolakisa na bato lolenge nini ya bosenga ya likambo yo lingi kosala ekomeli yo yombe okomi kotata bana pe okomi kobima meme hors du sujet okomi koloba makambo mususu
C'est ça le problème. Yango na omoni ete ba Congolais mingi toza ko tourner kaka au rond. Bandeko ba bolingo. Ngai esali ngai pasi mingi tango natali bilili oyo. Ya ndeko Didier Kusu oyo alikaki na plateau ya Monsieur Wechi. Vraiment esali biso pasi pe mawa. Ndeko ayaki na likanisi moko oyo tango azali kolakisa unité du Congo. Donc aye na likanisi donc titre ya kitoko. Mais sikoyo développer sikoyo titre wana pona kofungola batu ba makanisi po ba ebiete soki ba ye na conférence ba kozwa lisusu ya plus et loko pesi mawa po ete na liboso ya plateau ya Monsieur Wechi ndeko azali kokoka mais pas même ko développer penza sujet ya likambo na ye. Voir même où Monsieur Wechi aza ko sala nyonso po azongisa ye na nzela. Abimisa moi teme après Monsieur Wechi soki apesi ye moi idée le bon continuer mais ndeko azozonga kaka nako esika moko kaka esika azalaki aza ko tourner kaka esika moko. Yango na tozali koloba ete ekozala pasi mingi soki yende moto ako tenir conférence wana ou bato baloba ete akende ko convaincre ba Congolais ekozala mwa pasi. Soki tolobi yango bandeko tolobi yango pamba te. Tolobi yango parce que na bilili oyo tokotiela bino ndeko bolanda yango malamu bokomona ete ndeko du début à la fin azakaka bloqué quelque part. À un moment donné, Monsieur Wechi azo pesa yeba ouverture, azo sala neti fungola ye esprit pour être à continuer de débat na ndenge ya malamu mais non ndeko azo kangama kaka esika moko yango na tozali kotuna est-ce que ako convaincre penza bato yaza ko bengisa le 15 novembre. Pour ceux qui pas même bateau ya ko bengisa et bongo ba mindele wana bakoya oya lobby ako convaincre bango parce que Monsieur Wechi a payé même 1h14 pour décortiquer décortiquer donc a penza makanisi na malam mais azoko kokaka kate. Et comme il y a un moment où bande autant bokotala babilili bokomona mais c'est vrai que zo linga même après ça une idée après si même afungoli même idée le bien ali kambo yo zolo bana moni ezali bobo ezali ndenge wana moto mayele alingaka sala nini alingaki mbala moko développer siko sujet ona o message a pesi akende mais yaza ko zonga kaka bande ko ezali pasi mingi pe mawa. Yangana ndeko soki osalaka politique te tikela bato baibi politique basala soki po yebi makambu ya mboka Kongo malamu te luka bato baibi makambu ya mboka Kongo malamu po ete balandela ba makambu malamu okoza na sujet na yo mais tango mosusu yo moko zokoka ko développer yango te alors ende na sujet na yo pa ya bato oyo ya mayelo ba yebi Kongo malamu oyebisi bango lobi tala likanisi na ngai ezabo après tango mosusu aparte idée na yo bango ba ko développer yango parce que oyo ngai na moni ezalaki lokola dérangement et pas il y a Monsieur Wechi parce que Monsieur Wechi ne bandele mona ki penza que émission ya kitoko za ko banda mais soko landi Monsieur Wechi na émission na et moko monike akomaki même net ko baye akomaki même on dirait net azali ko lemba po amoni ete ndeko zo tourner ka esika moko à un moment donné Monsieur Wechi akoti si même boule le bien na moni idée na ko ki ko zala bozo ko linga polo babo yango wana donc Monsieur Wechi akanzaki ke ndenga lobi bongo siko yepa ko kota na rythme mbala moko émission zo lire mais ndeko za ko zongisa yango kaka na ndenge ya likukuma ezali pasi pe mawa na ko zongisa la mama Rosalie Maloba po yende moto akomema biso po ete tolanda babilili mama Rosalie na pesio Maloba.
Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Bandeko babolingo pona kozela mingi te tokotika sikoyo. Émission oya. Monsieur Wechi tozali ko présenter bino yango bolanda yango malamu pe bokomona ndenge nini ndeko azalaki kotata bana pe ndeko makanisi na ye ezali kokangama kaka esika moko po ete à un moment donné papa Wechi azali kosala nyonso po ete afungola makanisi na ye afungola amema deba na ye na ndenge ete ezwa makolo etambola me ye moko kolo moto ayaki na lisolo na ye azali kosenga azali kolinga kaka ete deba na ye etikala na systeme ya koka engulumaka me nzoka nde Monsieur Wechi na moma moko azali kosala tu apesa deba na ye makolo etambola ezwa makolo sujet ekende mwa liboso me ye alingi kaka etikalaka na systeme ya koka yango wana omoni ete soki bolandi émission malamu botala bokomona ete ekomaki na moma moko Monsieur Wechi akomaki kobaye Monsieur Wechi akomaki kobaye mpe kolemba parce que ezali komonana yango na tolobi ete bandeko ntango bozali koya na basujet boyaka na basujet moko ya moto po ete Monsieur Wechi ndenge toyebeli alingaka ete soki azali na plateau na ye moto mpe ifo azala na sujet moko ya moto mpo ete bacommentaire na ye ezali kosalama me mbala ya liboso namoni ete Monsieur Wechi alembi na mapeka nyonso ebukani Monsieur Wechi kutu na banzi ntango émission esala esilaki akendeki aregrete alobi ntango oyo nakokaki kozala ntango mosusu na Liège nakei kosala reportage me bandeko tokoloba mingi te bolanda interview oyo basalaki na ndeko bandeko 1 heure du temps ya ofele ebwakami kaka na mai ya lwala baboye na banzi ete bandeko babolingo na kosenga na papa Botamba kuna na régie atiela biso babilili tomona ndenge nini deba elekaki to interview ya ndeko oyo na kombo ya Didier Kusu elekaki ba image s'il vous plaît. Bamama batata bandeko ngonga ya avocat du diable Cyprien Wechi ekoki ndenge na ibisaka bino media les amis de Wechi comme media ba congolais nyonso congolais oyo azana eloko ya koloba akoleka na media les amis de Wechi lelo tozana esengo ya koyamba ndeko na biso papa Mbote pona balandi oyo les amis de Wechi bayebi ote. Il faut se présenter, hein. Osanani, osalaka nini, outi wapi, batu nyoso na minute oyo, balingi baye bayo. Oui. Bon, pour la bandeko na bayebi. Lobana no na neti mobali biso ba Congolais to ganga ka. Tete ko ganga wana eza koganga sans action sans transformer makambo na mokili. Eza na tina morote. Alors faut batu peut-être tout le monde apprendre à réfléchir mingi et puis action et ça manamo kilo za tangible bat baza komona oleke koloba mingi ndenge bandeko mingi ba congolais baza bat moko sympa faut batoza bat moko très sympa mais ndé lo na koloba en tout cas action qui Avant kota la bama solo, papa se présenter nano uti wapi. Didier Kusu pour le moment. Nani? Didier Kusu. Oui. Na uti na ye awa po na zai na quelques réunions. Tukuta na ba ande comme susu réunion à Bruxelles. Et puis na lingaki namona na yo na la nabo mingi. Merci. Trop. Et puis, on a séparé la peine d'émission parce que vous allez toloba naître et puis vous avez le moyen de faire passer bande ko nyos wazana liloba koloba à passer après ça point de vue naïe et puis c'est très important. C'est très important. Et puis en même temps
personnellement, vraiment sympa. Sympa. Oui. Bon. Message Nayaki Nango Nalingai Penda Tomonana, na bandeko nyoso baza kolanda les amis de Wechi. Message on aza nango za ko sensibiliser bandeko pona conférence à Berlin le 15 novembre. Le 15 novembre. Mais où tu vas payer nos papa avant to beta ma solo ya conférence au Vandaka wapi? Bon, nazara en Allemagne mais en même temps na Londres et puis na États-Unis. Donc naza muto moko nazo la moi mingi. On dirait aux amutu oyo nomade ou sans domicile fixe ou bien tokobenga yonde nini lelo za na Belgique, lobi na Allemagne, lobi kuna na Londres et puis bon moi makambo to salaka pour na vie bon na compte ya entreprise na zara nango esengaka ke kotambola moi mingi quoi. Ah, na cadre ya ba affaire. Mais il fallait expliquer bien na ndenge o expliquer ki boye e bana ko pesa biso ba boule mosusu. Na ba faire nini au salaka. Bon, na travaille comme consultant. Na Excellence Management Corporation. Ezali compagnie ezali na basée à Londres premièrement. Na travaille comme consultant tozali na ba to consultant ba compagnie par exemple ba ligne ba investir na to zako se concentrer na Sub-Sahara Africa, cela veut dire Afrique, Olongoli, Maghreb, au Kitina Likolo. Opération pour le moment mingi za na niveau Nigeria, ba projet côté net agricole, ba biloko net ya énergie solaire, waste management, tous ces trucs-là. Et puis bon, à part... Ouais, puis un projet pas un abisso. Na Congo. Togoya la makambo. Après, hein? Question à tout moment, question pour le moment, vraiment... Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Il y a mayele na yo, on me mis en gros, ceux qui n'a pas Nigeria, ceux qui n'a pas Ghana, au tike pas un abino. Au moins, le problème, ceux qui investissent, ceux qui investir dans Mboka, il faut stabilité ça la premièrement. Parce que et loko ezaneti par exemple un projet au Toronto na Nigeria, eza pourquoi ngasonela même investisseur na Nigeria. Premièrement, et loko basala qui Jonathan Goodluck va travailler eza eloko moko babengi is that guarantee foreign sovereign guarantee ezali sovereign guarantee za nini engoloba soki nga za investisseur toloba ngai compagnie nga excellence management okay na convaincre yo investisseur lingo investir na domaine ya mine ou bien na domaine moko agricole ou bien n'importe quel domaine. Bon, na expliquer au tala na Nigeria, ils ont la stabilité politique et puis en plus de ça, ils ont négocier na Banque mondiale document ou bengi sovereign guarantee. Cela veut dire ceux qui ont investi na mboka wana, ils ont le régime changé. Mbongo na yo, ils ont garanti l'investissement wana. Même la guerre hier, on peut récupérer mbongo na yo. Mukonzi gouvernement roya ezate loba parce que ok yo salaki contrat on ezali na gouvernement akala, il faut bandela mamnyosu à zéro non. Ozo mona parti ya wana ko convaincre investisseur. Et puis en plus de ça na salle pour l'ingolo bateke mboka na la charité commence et banare pana yomoko. Na sala quand même comme moi expérience c'est qui année passée na Congo mais qui vraiment négatif ce qui bon na habité ce qui est important pour le makambo wana mais des expériences wana passé na mekaki mais là qui c'est que niveau
ndenge bandeko na biso balandela business ezalaki mpenza professionnel te exactement parce que naloba napeta exemple moko ezalaki des exemples napeta exemple moko rapidement comme ça to passer na nini na sujet mosusu parce que c'est important pour na Congo parce que bandeko oyebi ke ndenge biso nyonso oza na posa mboka marché mais il faut oyeba comment mboka ekoki marché soki oza cadre par exemple année passée na convaincre bandeko mosusu baza na Congo to travaillera na bango bayebisa ngai bayebisinga bon na Katanga compagnie bachenga na contact compagnie Kisenge manganèse stock ya 100,000 tonnes ya manganèse na kati ya Congo na Kisenge manganèse ngabi ok ngabi nazana partenaire na Chine na négocier na bango bazwa 100,000 tonnes ya manganèse na kati ya Congo ok na sali ba recherche na contact na directeur ya marketing ya Kisenge manganèse et puis effectivement ba yebisinga ke 100,000 tonnes wana ezali ya manganèse c'est exemplement concret où il y a très important tobandi ko négocier na na poser ba document oyo eza kolakisa effectivement stock wana ezali et puis eza kolakisa ba composition chimique ya manganèse wana pour chaque matière première ezala or banini eza raté 100%. Hein? Eza or ekoza eza na moi et moko na ba pourcentage ba était na kati eza ba biloko belé alors il faut que par exemple des chemises une chemise à coton peut-être déjà 100% coton et mutu c'est 30% sur y a lin 30% sur ni c'est la même chose dans la matière première alors mutu a ressomme ma matière première ba partenaire nangai ba na posa ko exactement ba composition chimique voilà et ça les plus de 1 mois avant ma coca ko délivrer biso ba banini ba document la composition chimique à tout moment kozwa tananga ko benga et tout comme ça directeur voyager qui na Afrique du Sud oh ce qui bon normalement et c'est là comment ça automatique ça peut même pas faire 5 minutes na ndenge biso au travail ka otuninga ba document ce na produit à koteka alors mais il faut que ça bien préparé et ça compagnie mukete ça compagnie munene documents on a produit alors bah document faut ça la nyo sutaka bien préparé ok tous en vendre bani ba somba banini ok vous tindiango directement fax bien bo scanner en email et ça li ba 1 mois tamba document et ezaki pona ngezaki bien te passer na image na ngai na ba partenaire ezaki absolument bien te pour vous mettre la caméra na tindi de tango yaki le même jour na tindi na tindiango na nini na Chine tali parfait alors ezaki sengo po ezaki c'était ezaki 100,000 tonnes ezaki vraiment épelé bon après na voyagé na zaki na Londres na bengi directeur au PDG ya Kisenge manganèse alors pour tout finaliser ba makambo place choc na egoyo kaza premièrement du soleil bandi bon oui makamwani osezali eza problème te to ça la makam mais il y a un problème tana yoki wana comme na ebi déjà mentalité na biso problème nini wana parce que loko na invitaka yango wana ko coopérer na bandeko parce problème nini problème ezali chemin de fer ya entre nzela entre nanini na place ya production ti na Lubumbashi pour faut que na Dar es Salaam nzela wana chemin de fer nango et beba ezala mais ce n'est pas possible. Mais comment expliquer ça fait de mois il fallait ba ebisanga très bien avant ngai na pesi assurance na ba kasi bango basala kanini kasi bango basala kanini pour na transport ba minéraux wana et puis na batia ngona mutu na mais ce n'est pas possible parce que ça qui vraiment ça m'a gêné beaucoup
premièrement pour la image et oumena kaminga va batia ba document ba document wana et puis tant ba document yé bazoi ba ebisangi loko mokote ngai si na signé contrat na compagnie ba chinois. Alors vous avez ebisanga que chemin de fer et commis balingi bisoto investi na chemin de fer wana na webiso montate wana na lina kota ba détail te banda soki nini ti Lubumbashi après wana nde bazonti na Dar es Salaam. C'était vraiment qui vraiment et pesa bon investir en tant que qui l'État congolais ou bien non pas tant que l'État congolais parce que l'État babi l'État azana mbongo te. L'État n'a pas d'argent. Ozomona makambo ya boy alors pour na okata lisolo mukuse oza comprendre quand même. Et à partir ya wana makambo nyose ebeba et puis même ma relation na ngai na ba partenaire wana ezalaki penza lisu malamu te. Et puis ça oza comprendre. Na comprendre. C'est toi approfondir yango te, toi approfondir yango te. To tika yango parce que nous risquons d'avoir des maux de tête, ouais, tokota na sujet na biso. Voilà. Oya lelo. Oui, lelo ngana epana ndenge na obaki ezali pona conférence oyo sama na Berlin. Conférence wana na bandaka avant vraiment na s'engager na likambo yo parce que ça kozwa temps ebele. Et puis eza ko coûter pe mbongo na énergie pour nous ça makambo nyonso ba démarche na kozwa décision ango ça fait 2 mois parce que les makambo ya Congo eza très sérieux. Conférence ya nini olobika ka conférence traité l'indépendance totale du Congo. À tout moment donc à partir il y a déception Anna et puis si au baboul maintenant organiser conférence pour l'indépendance totale du Congo. Non, à partir il y a ba expérience wana te mende na ndenge mokili eza ko tambola et puis na ndenge na kolinga naloba ngo clairement te mende mboka na biso eza na danger monene ke kabwana oza fiction te ozomona makambo ba division na mandeko koyoka na radio lisolo ndenge bandeko nazoyoka pe na internet ndenge batu ba discussion ba eza message on azala ngo eza message à unité parce que jusque maintenant naza oyoka bandeko mususu bazoba maturité koti nazomona ta maturité moko si je peux me permettre yako sala moi critique oza constructive et puis na eloba exactement pourquoi parce que loko ezanga biso ezali batu ba critikaka à tout moment négatif ko critiquer négativement sans kozala na alternative moko ya ko neti solution parce que ce que mutu za o critiquer il faut alors oyeba obi parce que critique mutu nyonso est simple ngana ko critiquer yo on a critiqué yo alors à part critique wana za ko solution nini ou bien alternative nini o ya malamu o ekoki ko kende ko poussa ko sala que to transformer Congo ekende liboso to développer Congo na makambo to zango oza komona c'est ça ce qui est important ce monde bon maturité jusqu'à présent il y a pas cette maturité même na niveau vraiment ya bandeko na biso bandeko naza komona bolingo mboka ezali bandeko prise de conscience pour le moment prise de conscience ezali dans ce sens que toza na posa passer passe vraiment l'équipe non on veut changer quand même la réalité au Congo c'est et le réseau CPI et puis et motiver ngai omona ngai na sala conférence wana bani conférence to ko tango à quelques secondes s'il te plaît
oza na maloba na yo papa. Yango wana eza ko motiver que non pour le moment comme prise de conscience wana ezali en tout cas eza bien parce que batu bazali prêt ya ko recevoir. Ouais. Bon. Mais problème eza bo changement, les vrais changements et ko uta na bana ya Congo en général et ko uta na peuple à partir il y a peuple ceux qui te commis muta commis conscient oza ko vivre peu consciemment en tant que être humain créé à l'image de Dieu ceux qui ont mis yebi yomoko soza nani parce que ceux qui te mis yebi te place to uta est très difficile to kende to comme place to lingi to kende ozomona parce que nazomona spirituellement confusion totale na bato ba discussion entre bato ko kabwana mona bandiza groupe mo babandi boy après kabwani ezala banana mabala ezala na ba famille ezala toujours division toujours ba problème donc dans ces actes bato ba les gens ne savent pas. En même temps, culture nabiso préservoir culture nabiso, en même temps influence occidentale les alliés, na kateza batu ba éviter soki tant na daki na zui tant moi mingi. Kota moi na Bruxelles na matonge passé na comment kala na éviter ça fait même presque 20 ans on a ça na Bruxelles là. Dernièrement on a passé à la vingtaine mais avec des passages na année 98 ou 98. Ça fait boule belé. Mais à tout moment, oui, à tout moment, ce qui n'a pas place, il y a des places nyoso que les gens la communauté n'a biso, n'a zora tant on a vendu à ta place moroboé, n'a zo melanangai, à ta mai, boé, n'a zo tala, n'a zo yoka ou bien n'a zo lia taba, n'a zo yoka, n'a zo mona qu'observer. Et ça très intéressant. Mais là on a observé ça confusion. D'un niveau mental. Absolument confusion. Il n'y a pas de direction. Amour, il y a quelque chose qui fait que Batou, conscience, mais direction exacte, comment place to kende. C'est. Mais on ne sait pas quel chemin il faut prendre pour Tokoma. Et puis, Moutounio, ça a la souci, Tokoma, place. C'est ça. Bon, problème psycho, c'est exactement ça. Et puis, pourquoi? Parce que pour Tokoma, qu'on a photo de la source, Nabiso. Natala qui na sepele na balé qui moko, na sepele na balé qui moko Natala qui pour Mikolo Naza aussi, ça fait quelques mois. Balé qui moko, il s'appelle Bana Bileke, Elaka, quelque chose comme ça. N'habitez ce déjà. Ça me dit quelque chose. Ça me, oui. Là, c'est Bazana Paris. Et c'est Pélissaïnga Mingi. Parce que c'est exactement ça qu'on a faire comprendre. Il faut qu'on ait la source, il faut qu'on y ait yomoko. Na vie, il y a bandeko et belé oyo ba mususu ba parla na kisi yo bazo comprendre te a mutu pona yoka masolo na zoyoka batu oyo bandeko ba ebingai. Il y a des gens qui bazar au ça ba illusion na mutu mais comment mutu ko ça la boité ou comment la ba boité ça la il faut babiloko et ba illusion il y a beaucoup d'illusions et là on ba doit comprendre ba comprendre rater na vie ezali mutu oyo nzamba sala nazirepeta yango à tout moment sur nos solo na bandeko toza créer na image ya nzambe image ya nzambe eloko wana eza très profond soki moto alinga tia concept wana vie na ye privé et puis na refaire expliquer ndenge à partir ya vie moto privé ti ndenge na niveau ya gouvernement pour na kolongola moi ba confusion wana passer ba toi ba nzela te comment to comment place de limite comment nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce na kangi on ne ko weti na kangi photo pour le moment
après na la question ta photo na ta image na yo c'est pas évident vous a créé une image de Dieu cela veut dire yo ozali oza nzambe engo bana oza na ba capacité wana comme un Dieu na niveau matériel sur cette terre ce qui mutu oza conscient ebandeli yango wana komiyeba eza pouvoir moko munene. Alors, comment si vous développer ma capacité wana? Bon, oui, c'est un peu profond. Je te dis autant. Na kolingana banda moi ba remarque muke naza omona na bandeko. Pour na zuba nazene ba réunion et belé nazo participer partout bandeko nyoso mobilisation ya ba parti nyoso opposition gouvernement naza okende kuna na bandi nazo yoka mamba zoloba. Et là, on a remarqué ça liboso. Si on a un bandeko tel coup de téléphone ou bien ni mutaye bisio na kobenga yo boto kobenga bo na obengo bo erbo to kutana bo. C'est exactement le contraire. Ba répéter bazana discipline te ba respecter ba mona bangote. Et puis en même temps batu wana baza okamwa, batu baza okama pourquoi tu na ba condition, bazana ba condition bazana ngo. Mo planète oyo, ce qu'on voit, nature tout et créamment na parole. Parole est ali pouvoir. Cela veut dire mutu soko za ko respecter likambo ozako lobate. Na lobi ki na ko benga yo. O respecter angote. O père de pouvoir na yo. Mais soko ozako o komi respecter yo moko bike. Non, ezala kuna lobeli kamwala paere mais déjà comme mot ebimi na monoko na ngai il faut na landelango. Ce na ebisio na na projet boya na kosala boye. Comme déjà idée wana y est passé loko nyonso ozomona matériellement et avant se manifester na niveau matériel bandaka na niveau spirituel. Création nyonso. Ce qui même na très sûr de konangai avant de réaliser les amis de Weche, bandana na mutu. Peut-être poser une fond en ate, ya resomba caméra, ya resomba microphone, ya resomba tout ça. Mais e bandi na mutu. E bandi na makanisi spirituellement. Ce qui au persévérer, idée wano donc au tiango en valeur, au considérer en après action. Avec action, au réaliser et et se matérialiser aux hommes. Alors batu faut banda ko comprendre le pouvoir wana au lobby mona yo ki na ko sala boye o muta ko sa moi moi expérience na ndenge na ye personnel au kerobi ngai na ko de moi oyo tina moi obina ane o tina ane oyo na ko somba mutu kaboy eza beblo mo matériel ça eza pendana eza na importance eza exemple na zo pesa pour batu faut ba comprendre mutu nzamba sala ndi eza na importance eza biloko matériel te mutu ouais pour biloko matériel mbongo eza idée ya mutu eza ozomona mutu mtao créer ngo avec idée na ye ouais bon au tiers de mois bobe na année botina année bona réaliser loko boy après action tu travailles pour réaliser exactement ndenge wana ozomona alors faut que développer discipline ya ko atteindre o exactement lingo atteindre conférence wana ekozala le 15. Papa, pourquoi le 15 novembre? Le 15 novembre 2011 c'est une date très importante pour le Congo et puis pour l'Afrique mobimba. Le 15 novembre c'est exactement 127 ans depuis la conférence au Salaman à Berlin. 127 ans na batu oyo spirituellement avancé puis sokotali na bato ba s'intéressaka ba yebi ba numérologie
le 15 novembre année comme il y a la 127 ans depuis conférence on est salami et salamara na Berlin pour na Kabola Afrique ba division aux source origine ya ba division otozana na Congo puis na Afrique mobimba et bandaka wana exploitation humaine ya nature mboka matériel et puis spirituellement comme ma biso ba culture ya biso te baye ko imposer en religion et consort. Donc les 15 oyo qui ça 127 ans na répéter en lisusu soki aujourd'hui 127 aujourd'hui 1 au tiers plus 2 et puis sur 3 aujourd'hui 3 plus 7 et puis sur 10 10 aujourd'hui 1 plus 0 et zongi sur 1 et ça chiffre moko symbolique. Un est ça pour représenter et bandelia sika. Transformation, new beginning. Tozali na chance pour le moment. Yako banda na e bandeli. Komiye ba biso moko lisusu soki toza banani bato baza créer na image ya nzambe otozala na bakiti na biso moko et puis ça zo comprendre yo nazo tika yo nano na suka na poser au ba question to ke nano moi bangu parce que temps oui unité ya mboka ndenge biso tokanisaka ndenge Congolais aza okanisa ou bien à niveau ya gouvernement plan oyo toza nango mpona mboka eza même planté oyo bato ya libanda baza na yango entre parenthèses soki po bandeko ba comprendre bien banguna cela veut dire bato oyo baza na plan mosusu eza exactement contraire pour le développement ya Congo ba plan wana eza ebanda lelo te ebanda kala ezali pour déstabiliser Mboka. Et puis pour le moment, ba élection ou na ba différence autozanango, ezali comme plateforme que batu wana baza na posa ya ko déstabiliser Mboka à un niveau que ba Congolais ba tellement démoralisé. Et puis les mêmes bateaux vont utiliser plateforme ya communauté internationale pour baya netina solution. Cela veut dire quelle solution et aux alaneti c'est mieux mboka oyo la diviser ndenge likambasa na Soudan parce que bon ba peuple batu baza koyoka na te banini comme paix. Et puis, les Congolais, certainement, ceux qui, niveau, on a déjà mentalement, tellement déstabilisé dans le niveau Yamutu. Alors, on va accepter n'importe quelle solution. Et puis, en même temps, dès qu'on a vu ce moko, Moussousou Barobima, Kasai, Katanga, ndenge makambo o ezala batango ya bachombe batango wana 60. C'est la même histoire eza ko se répéter. Alors, likambo wana nde mutu telemisa nga pour la conférence. Qui na vraiment la luka ko sangisa, ko sensibiliser batu que il faut comprendre ezala ba division ezali entre ba Congolais. Opinion ko kanakate c'est quelque chose normal. Mais ce que comme il y a une unité en mboka, il faut que sangana. Il faut que sangana. Ou ezali kamoko très très sérieux. Ezali elokomoko réel. Soki omoni ngai ndeko na o na zui tamboye. Normalement, déjà il fallait pas qu'on il fallait déjà na zala le soutien à Bruxelles. Mais avec patience na lingi nazwa tanto solo nayo parce que na yebi likambo wana ndeko za la sujet vraiment important ya conférence wana la balkanisation
du Congo, ceux qui c'est-à-dire la communauté internationale, azotika makambo et marché bien à Congo de telle sorte que ba me conta ba vous allez belé na Congo, mutuna côté naie, on peut se retrouver dans la situation et il y a 60. Si j'ai bien compris. Exactement, parce que ils ont bien programmé. Ils ont bien programmé, mais il faut expliquer comment c'est programmé. Parce que Batubazo Landabiso, il faut au moins une émission Oyo, ils ont expliqué l'IT. Batubazo Landabiso, ils ont bien programmé. Et là, on les a bien programmé. Maintenant, on a la possibilité, il y a expliquer Bandeko, Likambo Oyo Ezali, Batu Oyo ba éviter, Yo Yebi. Yango y dans les amis de Wechi pour expliquer à ces gens-là tout ça là, attention, sinon nous risquons de perdre notre Congo. Et ça, boyete papa. Ici au lobby la communauté internationale, balinité. Ou bien on corrige ngaya, sur la lobby mabé hein. Au lobby mabété, au lobby du Cambo, chaque moto normal à Zole Kananzela, Mututu, ba Congolais, et puis ba nationalité n'y sous communauté internationale. Communauté internationale, c'est qui? Communauté, soi-disant communauté internationale, ça appelle plateforme, où yo bateau, sous invisible, va utiliser ça. C'est la même chose, la plateforme, ça est belé. Nazo lingana côté à côté, wanate parce que, Tokoki, il faut comprendre et le moko. Oyo biso Tokoki, tozana influence ya ko changer, yangwane toko se concentrer. Biso tozana Congo a une influence ya ko changer système où ça pour fonctionner na planète oyo. Et ça système est bandi ba centenaire. Congo a une influence moko tata mutu moko, pas même Congo mutu moko te na kata planète oyo. A une influence ya ko changer système wana. Yango no mona ka bate belé neti bande ko neti ba bate belé bando kansa o change bande Obama wala na pouvoir mamute o changer. Mutu muso akoloba o yo sipotaka ye na sipotaka ye poneza yi sije mususu yaki mlika mususu. Eza pona makamute na illusion moko te ke Obama soka ya ko changer réalité passée. Système wana mutute a changer mais il faut tout se concentrer na to ko changer biso to ko changer zani ce qui te ko comprendre que division entre biso ban mutu a kozana des avantages mutu a ko perdre des congolais ce qui désordre côté na mboka élection opposition a gagné désordre bimi gouvernement a gagné désordre bimi Moutaropé des anani et congolais. Il faut comprendre, il faut développer entre bandeko nabiso et leader, il y a politique, il y a religion. Il faut développer maturité, surtout pour la politique, maturité politique et puis la religion, maturité spirituelle, parce que tolinga ressemble la mingi. Mais malgré sa direction, ils allaient un peu. Oui. Il faut qu'il y ait une différence, une opinion et kokanakate. Ezayo, oza li passe à Bobotami, ndenge Bobotama air mokome. Makanisi na bino eza ndenge mokote. Eza bazola tsabino extérieurement, bilamba ndenge mokona li passe na yo. Mais bokanisa ndenge mokote. Faut comprendre déjà naturellement eza bongo. Mais cela ne veut pas dire boza babinemi. Oyo mam muto opposition muto na parti ne boye akoyiko. Yé opinion les a boyé, argument les a boyé, vision les a boyé pour n'amboka. Vision na yé, na ya moninga mousse kokanité, mais cela ne veut pas dire baza babinemi. Bit eza nini eza ko transformer Congo, ko développer Congo. Alors, faut compromis, bo sangana, unité. Yamona di nini oyo conférence eza importance monene. Consciemment na linga quitté ba pays extérieur influence ya communauté européenne kota obie ba mboka mususu to linga tanga ba komote mais comme eza osala en Allemagne mutwa na format qui est ezali président ya Allemagne Christian Wolff na informa qui est
et puis na invita qui aya mais à Rosala le 15 à Rosala na Allemagne na informé pe gouverneur ya Berlin parce que ça ma mboka na bango bon comme le système ezali comme il y a informé communauté européenne automatiquement informé ba agence mususu ba yebi ke likambo ya bongo salama ozomona mais pour na ko mobiliser bango makambo ngana yo toza osola ezate yango wana ba exactement ba raison ba oyo ngai tosola ki na par exemple na bango ezali na yebisaki bango clairement que il faut ba supporter conférence oyo parce que mboka neti Congo eza na ba matière neti ba uranium alors uranium soki eza na batu oyo bango oyo eza bien te soki komi na maboko ya batu wana eza te ko préciser nini mais alors il faut pas supporter yango parce que soki instabilité za na Congo ba matière neti ba uranium eko koma na maboko ya batu mususu o bango baza nango bakolinga te batu baza nango posa obiso nyonso mokili momba ekolinga te batu abongo baza na possession ya uranium. Deuxième exemple na obaki nebo. Non, deuxième programme maintenant. Oui, deuxième exemple parce que c'est important, il faut comprendre nenge diplomatie et les kakana mokili parce que nazo ba congolais bandeko na biso toza na mentalité ya koloba mingi parce qu'il faut aussi aux autres boye il faut expliquer puis la conférence thème au PC déjà l'indépendance totale contenu hein, pour bato bazala na moi idée ce qui toke un peu élargi comme ça bato ba rolanda te ba koya ko bunga na conversation na biso exactement yango na expliquer clairement bit ou ya liboso ezali ya unité ya bana ya mboka yango na ba leader nyonso informé parce que soki unité wana ezali malgré ba différence yango na za kozwa temps ya ko répéter malgré ba différence ya ba opinion différence ya ba vision entre ba leader soki unité wana ezali opposition na gouvernement unité faut ezala faut comprendre bit ezanini bit eza kobunda te komi bomana te wa tie mutu poizo wa soka sali nini koloba na ba internet na ba télévision non bit ezali nini bit ezali bato nyonso soki oza na posa mboke etambola liboso nga aza na posa etambola liboso yo oza na idée na koma mboka to etambola liboso nga pe na idée na peut-être eza contraire na ngai mais biso nyonso tolingi nini eloko moko mboka etambola liboso alors photo compromis ezala c'est ça la maturité politique faut qu'on comprendre yango yango na bit numéro 1 ya conférence wana unité ko sangisa bandeko nyonso parce que nazomona neto na gardien ba makambo soki naza otala parce que na komi vraiment concerné mikolo na un niveau mutu moyen comprendre mais naza tellement concerné parce que ezala ba makambo susu ba renseignement ndenge soko yebi ndenge planète. Oui, deuxième bit maintenant. Oui. Deuxième bit au programme ya conférence wana. Deuxième bit ezali bandeko ezala bandeko belé liste na concret na zuyangote na rozwango après o ba invité o ba koya koloba bandeko ya religion ba leader ba oya kopesa ba moi ba discours na bango ya mike. Bon. Bit il y a numéro 1, primaire eza unité, bit yami balé onde na loba qui peut avant ezali prise de conscience de soi et puis ko comprendre que responsabilité na bis kozwa responsabilité il y a makambo auto salaka du jour au jour parce que développement mboke ko ya te ga dans les vide boy mutu fois la conscience na makambo o aza ko sala et puis ba respect il faut batu ba yo comprendre que mutu nyonso akoki kozala président te mutu nyonso akoki kozala médecin te mutu nyonso akoki kozala mutu apusu te mutu nyonso akoki kozala infirmier te mutu nyonso akoki kozala cameraman te mutu nyonso akoki kozala journaliste te mais
mutu na musala na yaza kosala faut ko respecter na musala za kosala parce que un mutu aza ko poussa pusu so lui va changer yi un ministre a osala musala na pusu na za sir akoki et que vous allez très difficile pour naïe à s'adapter. Il faut que pesa mutu aza ndeko aza ko posa pusu respect na musala naïe o aza ko sala. Ozomona parce que soki na exemple moko très important bandeko ba yokango bien. Mutu o aza ko posa pusu par exemple ndeko wana mona uti soki masina mama ateka na zandu apesi soka chaba ba marchandise uti masina akenango tina zanda munene asali musala na exactement ba pesi mbongo bon ndeko azali peut-être na position ya ministre est-ce que aza osala musala na exactement pozo mbongo ndenge ndeko wana asali auti pusu parce musala na ezali nini alors que excuse après cette excuse morose cela veut dire ce que vous en a plan on a nenga gouvernement plan na boy olingo sala boye du temps jusqu'à boyebo salango il faut au salango au développer discipline que na pesi plan na ngeza boye ni neza boye musale banda boye aussi la année bo il faut sala mabongo parce que imagine toi ndeko aposi poso maman wana ebike mus akokende na 9h mutwa ndeko longwa na 6h na 9h afungola soki table na ya tekaka na zandu ache biloko na ye ndeko wana pusa pusu apusa pusu ayo pese be excuse bon na zaki na nzala ba emo na ba 7h yango ne simba kite mais maman na oteka biloko nete oso comprendre donc il y a pas d'excuse il faut que développer discipline wana oza kolandela ngo et puis yango na il faut moto nyoso ko pesa moto nyoso respect na mosala waza ko sala mais chez nous je pense que ça se passe exactement le contraire. Le contraire. Troisième objectif ou bien ça a des objectifs. Non, toi biloko wana o ndeko na na lobby et ezomona ke mais ça on a ko pratiquer toyoki yango est-ce que vous avez des objectifs ou bien objectif mosusu ezate prince ba o eza donc n'importe munene yango alors bandadi ba invité baza la à part ça na katoma batene kona après pour expliquer conférence n'enge bani 19h ti 18h après wana na ba 18h05 ti 20h toza na Congo Business Network bit na ngweza nini bandeko ebele na mokili ba congolais neti yo na ngai toyebani te kala toyebana kite mais naza ko exister yo poza ko exister oza na Bruxelles nga naza na ne yo benginga nomade na esprit a bien na esprit a bien mais toyebana kite il y a beaucoup de Congolais aux États-Unis na Canada na Angleterre na France bani ba mususu baza ba se réserva ka ndenge ka neti ngai bo mais basala makambo mais toyebani te kafu bakongole basala ka makambo ya kafu na bele na yebiso na tanga ko mais basala ka bango réservé exactement osomona parce que babanga ka kofinga ma soki abimika na boye ya uti wapi akalisi ka changer Congo ye boye la boye azala ki boye yango bandeko ebele batu ya mayele bafanda ka na bango voilà yango wana exactement Congo Business Network eza eloko moko na lingi ke bandeko nyoso ba congolais ba kutana otoyebana kate après conférence ko kutana ko melama ba cocktail ba nini boza ko s'échanger ba idée ba contact mona yo poko zana moi business moi idée moko boye ndeko muswaza na États-Unis ou bien ndeko muswaza na territoire mususu bo sangisi ba idée bo créer logo moko boye bien bo hein c'est ça ozomona mais positivement ndeko musupe ozala bo ayebi yo ndeko wechi boye pazala na makamne mususu na ndenge asala bo azape na business a media bon azape na moi logo moko akokipe boko sola no bien pe critique mais est logo moko constructive exact oza bo finga neti ba o soki yebo non soko reprocher moninga alors faut loba na eloko ni yo kanisi ke moninga ko sala po
te ye akende liboso ou bien bino ou bien Congo biso nyonso kende liboso. Ce nga la reproche. Oyo ba reproche na biso ezala kaka ko benda mutu na sima. Ba kopesa ba idée te ya okende liboso. Ezala pona nini? Esprit wana euti wapi? Esprit wana ndeko na nga nazoka eza confusion. Po moto nyonso oyo na niveau ou aza na niveau ya business et puis na niveau mentalement aza un peu oui na ligne na utiliser ba mot parce que ba mot ezara bien te ba air moko ba mutu o ndeko nyonso aza na esprit ya kofungwama esprit positif jamais oko linga okitisa moninga parce que ezali nini eza complexe d'infériorité mutesala ka bato bongo. Comment on est arrivé à chaque fois to comme un esprit négatif? Tout un esprit positif te. Même de konayo ce qui a sali eloko. Oui. Au lieu à quoi bisa de ko eloko yo sali et ça bien mais ce qui au sali boyer au ko moi plus. Il faut que eloko na lo wakuna. Ya yete kutu bapesa ki mbongo kutu mbongo na yete boye na boye il faut kaka ko diminuer. Comment on est arrivé ya biso ba congolais to komi na esprit négatif? Or chaque dimanche tous les jours to kende ke église. Comment expliquer ça? Oui, na oui bisa onde ko na ngai. Premièrement, réponse aux vraies réponses. Ezali et là, on a vu ça, on a connaissance, on a pour la conférence, on a deuxième point, on a eu la conférence parce que premier point primordial est la unité. Deuxième point, on a le bas qui komi yeba, yo oza nani, komi yeba, que ngai naza mutu na créame na image ya nzambe. Mais bah yeba ka passer la répétera toujours. Na yebite na olbano ba yebate. Mais chaque jour passera le baka. Ce qui au miyebi et que se manifester extrêmement na vie na yo. Vous comprenez? Sans fait que batu ba miyebite et ça va produire complexe d'infériorité. Na miyebite, c'est-à-dire na miyeba, na avocat du diable Cyprien Weti. Olingi kolobanini, et sa phrase moko zoloba na parabole, maître Jésus-Christ. Elingi kolobanini papa. Un peu profond. Il y a na zolinga na kende na kokende mosika te biso to kende kaka ba 3 yo zo kende kaka malembe komi yeba tokene na linga na kotoko ta profondément te na niveau ya spiritualité na niveau kaka ya ndenge ya mayele o tozala ngoka intelligence o ya cerveau komi yeba okobanda par exemple komi tuna ba question nazali nani? Qui est moi? Si on m'appelle par exemple ndeko Cyprien Weti, oyoza nani? Qui est moi? Parce qu'il y a le moi, ou ekomami na ndenge to na moi philosophie. Moi, au combien on a minuscule et puis moi na majuscule. Moi, il y a minuscule ezali nani? So me poser question naza nani? Au moins tanto botamaka, toza okola. Ils ont une influence oyo. Ils ont euti extérieurement la plupart d'influence. Famille oza obotami nango, tilo oza okola, environnement okoli nango, ndenge yo olobaka, accent yo onga naza koloba, ndenge naza kolata, ndenge même otambolaka. Peut-être ils ont une influence moko. Peut-être et par exemple au sepelaga bozara tout close na maman na au sepelaga na ye et l'obelino et outa peut-être pas à maman et là tel non pas à papa bon peut-être des tambol na ozara na clique moko na temps ozo kola na ba école primaire ba ou bien école secondaire moi mutu moko bo influencer yo peut-être musicien peut-être nini mais yo parce que na conscience te o miyebite yo zo kanseza yo o tambola boye olataka babilamba boye mais yozo kantiza yo mais ça yo te eza nani
ezali ba influence extérieure oh yo inconsciemment ba influence wana influença yo na musique peut-être pas wemba peut-être au bando sepela ba emene ba série wana o mona azai charismatique peut-être ni ya wana elobeli na ba wenge oui ya wana elobeli na eza neti comme musicien boye ya wana lateli na peut-être za bongo peut-être bando sepela na moi pasteur moko boye ya wana elobeli na eza neti peut-être maman na yo peut-être papa na yo et là et tambolina vous avez influence belle peut-être dans la classe et ça influence on est au côté la moto inconsciemment sans que mutaza na aza conscient nango sikoyo soki wa tunyo kese yoza il faut comprendre sans soki yo ozwa prise de conscience wana o comprendre alors sans influence wana nyoso nazali nani. Évitez ce que vous comprenez. On comprendre. Sans influence extérieure, yo osa effectivement. Ce que oui éviter, on mi poser ma question en terre parce que oui éviter. Exactement. Yangwana eza logomo eza logomo sala motembula mogobe. Ça prend beaucoup de temps. Yangwana fo mutu. Yangwana mona même pour le moment. Et le goye se paye sanga trop. Ezali ndenge na lobaka ngo conscience wana. Soit-disant conscience qui est batu amour yamboka comme kokota hein amour yamboka mais batu bazal bazolinga tout dit mais mutu ebite comment idée zali to ebi place to koma mais batu confusé zali alors il faut batu bazwa temps ya koyeba passer na bango. Wana makambo ya conscience je suis qui wana ezali kamo personnel mutu na mutu et alandelango bon eloko tala batu ba kamwaka yo yebi yoza mwana ya Congo batu nyoso pour le moment mutu nyoso wazako kanga congolais pour Congo pour kovana Congo. Bon, ce qui n'a pas moi CD ya musique en même temps ou bien même à théâtre de chez nous ce n'est pas bandeko mona na zora temps ya otanga pona ya otala pona normal pourtant on les a raté ce na zanga badani ba kozala ba conférencier na ba liboso liste concrète nanto s'il faut passer na zalaki ko souhaiter bandeko et belé au basé informé ba leader na niveau gouvernement na nini na ya est-ce que au koka korenir les opposants na ba majorité na manego na za ko souhaiter na za au mesure et ezangaité parce que na za ko souhaiter que bandeko ba comprendre importance ya lokoyo mende eloko na ko assurer za boy Motu, parce qu'il faut comprendre o azali contre unité à Congo, azali contre Congo, azali contre développement Congo. Parce qu'on parle de l'unité de ya Congo. Tout ça, on va ni personnalité à unité à la Congolais, pas avec des Congolais collabos et des étrangers comme Bango Balobaka, Kanambe, Azar Rwandais, Azar Congolais étrangers. Collabos, Congolais étrangers, moi je ne m'occupe pas de ça. Parce qu'un Congolais ayebi, yé mon côté, ayebi Congo, il soit à Congo té. Parce que mutu soko zagoloba, ngari parce que division, vous comprenez le côté. Et nous on se goluka et division. Banguna ba vrai banguna Congo alors. Yango wana mte sepeli sabango. D'habitude ce vous comprendre. Bien la comprendre. Vrai banguna Congo bazolinga exactement ça. Alors faut qu'on développer ba sens quoi pour comprendre que premièrement unité ya mboka pour le moment et ça l'importance pour le cas ba division nyoso. Parce que ce que vous allez contre unité à Congo, vous avez pour bato baza kolinga mboka on les a divisé ndenge babanda bakamwana banda maintenant au bandi koloba masolo ezalaki na kati ya motema avocat du diable to bandi ba masolo na biso donc ce que na comprendre yo tozali na deux niveaux
banguna oyo bato bazomona bango te na oyo tozobenga bandeko na biso bakolabo. Or ba vrai bato oyo bazolinga balkanisation ya Congo baza mosika bato bazomona bango te. Yango a organisé conférence na ye po ya koyebisa bandeko na biso bosala attention. Soki unité ya Congo eza te tokoya ko perdre Congo na biso parce que des unions oyo ba congolais ezo sepelisa banguna wana. Eza boye te papa. Exactement bongo. Webeze pesa pasi na motema mingi. Batu oyo bazali tolo baba. Baza kolukela Congo bien te so de banguna ya Congo. Ba méthode ba utilisaka et puis baza au considérer africain en général et puis congolais pour le moment en particulier comme bana amitié, bana gardien. Cela veut dire chaque stratégie à division est simple pour la diviser bango. Simple. Et ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal. Parce que normalement makambo nyoso même année passée makambo koyeba ndenge toyebi ndenge mokili fonctionne toyebi bande bato bazana basima banini go mais bon ngana zala ba faire ngana sala ngana zala makambo bon en même temps amour wana toujours ezali mais ozomona te comment on expliquer tout ce qui se passe réellement. Vous allez attention, aux réalité dans le moment où tu as koloba boy. Dans le moment où tu as koloba. Ouais, bon. Et là, na lingi na tokende molaite bandeko il faut to sanga na biso nyonso. Donc comprendre que ndenge to kanisa mokili fonctionnera. Et ça va fonctionner bon côté mokili va fonctionner absolument ndenge mususu. Et puis pe bato na zo ba vrai banguna ya Congo. Et ça ka rateka Congo. Vous comprenez parce que pour eux bon ils à Congo ils à sokini. Tu komona wana Libye. Bon, pona kosukisa, okoyebisa bandeko na biso nini pona conférence ya de 15 novembre. Pona kosukisa na lingi bandeko baya ebele. Normalement tant concept wana conférence idée wana ya kiyela ngana mutu ezaiga akaba leader ya pamba. Ko sangisa ba leader ya politique na religion na bande comme so bazana capacité à influencer masse omoni mais après ça na kuta na bande ko e belé na ba territoire belé na mokili na moi ka moi ba moi oyo dans 2 mois na tamboli mingi et puis na moni bande ko bazana posa changement ya mboka. Mais direction bato ebite to koma kuna ebiki bite za boye mais to koma kuna comment ozomona des armes mususu na utola na lotala combattant na moni suba anti combattant boye boye mususu contre mususu makambo oyo ya polémique ya JB Wera tomemi yango na politique Vita Imana tomemi yango na politique est-ce que kuta kumamwa kuna ebi yango te peut-être yom to expliquer nga po makamwa na yango te mais na elo na zomona ça c'est comme si bana gardienne ozomona ezate na koloba mabe pona bandeko mais eza mentalité eza neti bana ya gardienne. Premièrement soki muto s'intéresser na politique parce que c'est pelisa ngai mingi nde na moni batu baza éveillé bazolinga ba participer mais faut sokolingi o participer pour participer na ndenge ya ko reconstruire mboka positivement ko transformer mokili ya Congo na réalité na illusion te parce que eloko na remarka eza bandeko balobaka mingi et puis
batu bazana complexe ya ba combo ba certains combo na ba titre ba congolais balingi ko s'identifier na ba titre na ba combo ya zaboye ozaboye effectivement oko sali nini na kata mokilio o réaliser nini soko zalaki o tubatio na position n'importe quelle position n'importe quel gouvernement effectivement eloko nini o sala pour changer mo mboka na absolument ou bien o changer eloko nini o sala qu'effectivement absolument ba théorie na ba théorie. Et puis, c'est très important. La théorie, à partir de la théorie, il y a une commis qui est important. Parce que mutu soka miyebite, batu ba pesaka, et là on a remarqué, batu ba baza ko pesa amour, penza amour ya bomu ya ngai ndeko na ngai na ko peso tanto kutanaki toyebanate. Mais ozomona ya connexion ezali na niveau mususu et puis sympathie naza kuna posa de na yeba soki ozana nini oza babiloko matériel naza kuna posa na ngote parce que ça l'importance te mutu a l'importance a vrai amour yango wana amour ya ndenge naza ko respecter yo comme un être humain parce que ozana voiture te ozana na verchachete ozana eloko moko. Oui, c'est ça. Donc amour, ouais, comme manque ya savoir de soi-même ezali ko produit complexe ya infériorité. Alors mutu soka zana complexe infériorité au sala nini agoluka par exemple soki asomi moi villa ou bien moi mutuka moko selo ye amonia on est luxe. Alors, à comme il s'identifier na biloko matériel ou bien aussi ici ba doctorat aussi nini ou comme il s'identifier na ba titre, cela veut dire selon yo ndenge nzamba sala yo za na valeur te mais ozwa valeur parce que za na titre moko boy ou bien za na position moko boy et ça complexe ya infériorité. Alors il faut mutu comprendre naza na valeur ndenge nzambe a créé na image na ye parce que soko comme il s'identifier na ba objet na ba titre et au perdre déjà pouvoir na yo au créateur a créé yo na yango ozomona problème on est un problème profond tokoki peut-être mais peut-être un jour soki naza tokiko un jour mosusu toko développer idée oyo. Alors na conférence wana boza combien na kati ya organisation eza yo moko ou bien oza la bandeko mosusu? Naza na bandeko mosusu tangu na bandai ide wana na pasaki na zalaki premièrement na Londres zaki place ya liboso na kendeki na pasaki na télévision na expliquer vision wana et puis na oke na réunion mosusu puis tant na expliquer vision wana bandeko ebele qui vraiment na qui ba coup de fil et belé et puis na qui ba na meeting na réunion na ba ndeko oyo bazaki intéressé pona ko solo la ko yeba bandeko wana premièrement ba salaka nini et lo nini ko yeba bango. Donc et ça na bandeko alors ça moi ebelé oui à partir bandeko wana vraiment na sélectionner qui bandeko na monique bazako sala yango ezate bazako sala yango pona vrai amour ya mboka baza na vision pe ya ko transformer mboka alors to sangani. Donc yango ne penza ki important comment na bande comme susu ko solola et puis pe ko développer ma idée ko sangana pona eloko wana. Bon, ce qui par exemple, il y a un peu d'exemple. Pour na zingina na loba moi en bref mais na loba en bref na moni otikala na nini na ba archive na parce que c'est important. Oso mona soki lelo na moni wa manifestation nyoso ya mutu aza contre Congo soki nini. Bon, en même temps il y a ne bandeli interview na biso mabaki on aza mona confusion à niveau spirituel. Confusion totale. Ce qui n'a pas lelo n'a moi CD yande comme musicien même ba théâtre na lo baki so na zi moi occasion na zota ba théâtre oyoka boya moto boye moi na Paris moi na Paris moi na Bruxelles
na ba kombo ya batu omona muta opesa kombo soki Saddam Hussein muta pesi kombo soki osoki président en France soki Sarkozy soki Obama et puis mutu oza aussi yo mwana Paris yo oza congolais soko oza na amour ya mboka parce que ça batu omi batu ba il parle ba ebi makambaza o parler te po yo olingaka mboka oza ko pour mon année, tu le coup, babenga yoza parisien, yoza sur moi na Bruxelles, moi na Bundes, moi na Canada, sur moi na mais c'est la folie. Aux mon niveau, il manque de conscience. Mais en même temps, yo regarde que yo lingimboka oza sur mais ça n'a aux mon la confusion on a un niveau mental et puis spirituel. Parce que ça la logique moroté. Et ça sens il y a même savoir pour mieux bayomoko. Vous avez au mi pesa combo il y a aussi un couturier au mi pesa combo il y a label ce qu'on appelle label. Il y a griffe en français bah griffe c'est label brand. Tout ça sont de brand n'importe quel brand on a tanga ba combo c'est na pourcentage la publicité à ba tout couturier étranger c'est mieux na sala c'est mieux na tia soki ndeko na nga congolais za couturier na koloba kombo na ye mais ba bilo mso étranger ate omi pesi comme président soko omi pesi ozomona complexe d'infériorité parce que pourquoi parce que batu ba miyebi te soki baza banani mais soki yo miyebi que yo zali créateur oza fabriqué te mais créé à l'image de Dieu. Oui, on comprend que pouvoir aux anango, oui, on comprend que au transformer Mboka, neti Congo, oui, et ça na makambo, et ça il y a des moments où dans l'autre temps makambo le Kanaka, na ba pour le moment internet, dans l'autre temps moi pour na komi ko s'intéresser na ngo mingi nde na lobaki. À partir de l'information, tout ça, on a dit que n'est makambo za ko kende na mokili. Pour le Congo particulièrement, alors il y a un peu singana lukana soki naza koloba boye peut-être avec émotion pour battre belé va ebinga na niveau musala que ba benganga par cold des années timutemo à la froid mais c'est pas ça moni que na moni makambo ya Congo o makambo ya Congo voilà et comme ko bimisa batu nyoso bakanda nyoso batu babanda ko bomba ngo sikoe batu nyoso ba signer yoma voilà pour na Congo pour Congo na biso kende liboso tokomi na suka ya émission ya Cyprien Weti avocat du diable date moko ya ko retenir le 15 novembre na Berlin. En tout cas, soki bolingi kozwa ba renseignement numéro ya téléphone yango oyo adresse email yango oyo bobenga papa Didier boya ebele na conférence concernant union ya ba congolais pour lutter contre la balkanisation. Balkanisation lingi koloba nini? Ba mindele balingi ba panza Congo. Yango bazo benga balkanisation. Balingi ba diviser Congo en 4 pays ou 5 pays parce que balobi biso ba congolais toza incapable ya ko gérer mboka munene neti Congo. Yango papa Didi alobi te Congo na biso ekotikala ndenge basalaki frontière na yango en 1885. Aucun millimètre du Congo ne sera cédé à l'étranger. Yango tina ya conférence ya le 15 novembre, je ne sais pas. Sokingai avocat du diable na lingala soit Élysée la résumé yango très bien papa. Au résumé yango ma lamu. Ndeko nangai imagine toi 100 ans ou bien même 50 ans après bisoto bambu les okola bana ya bana na bisoto baba 100 ans bana na biso bazako tanga date oyo le 15 novembre 2011 que ba koko na biso bazwaka initiative tango wana que non bazui destin ya mboka na bango na maboko na bango et puis bake ko sala conférence na même place même date aux conférences et salamaka 127 ans avant
mais c'est le moment ya munene. Et tu comprends, faut pas toi visionner. Pas visionner, kaka biso na tour na biso ndete ko perdre Congo. Et ça sonne. Baye kaka, baye ko botola yo, eloko na yo, na kati ya ndako na yo, pe mopaya akei, apanzi, ndako na yo. Et ça sonne. Il faut batu nyonso, totelema, po Congo na biso. Et Kene Liboso. Et Kene Liboso d'abord. Oui. Biso pe toti ya ba service, ya ba chômage, ya ba aide sociale. Et puis la richesse à Congo et servir à Congolais, au lieu de richesse à Congo et servir à pays moko à Mike comme qu'on domine biso. Ni kamwa na papa au monde à Angoni. Papa avant kamwa eloko moko boye ka koti na anda comme on connaît avocat du diable ka bandi ko saccager biloko nyonso avocat du diable. Point. Na papa Didier, point. Ni kamwa na esala kayo nini papa. Ndiko na ngaso moninga na zawa. Moi, ma responsabilité, on a nango, si vous comprenez ce qui n'a awa, exact parce que n'a la promotion n'angai, parce que n'a la sugi, n'a si pone sengo bien n'a na timing, c'est exactement le contraire. Tant ils aura toujours problème, aux hommes. Et ça la passe. Et ça la passe mingi. Et là, on s'en a ngana loba, mokiliza ko changer de konangai, parce que na batu oyo gaga ya biso ya obazali na Congo, hein, faut que baye ba ke mokiliza ko changer. Pour la resuki sa papa kolobanini. Pour la resuki sa tolingi bandeko nyoso oyo ba bazana temps ou bien bazwa temps. Pour mon coloane za mukomo spécial aux yeux à ta congé au s'enregistrer premièrement au tindi email après invitation to routine leur invitation en tout cas bandeko mboka Congo unité à Congo eleki nyoso ba différence na biso ko chango pembeni unité à Congo o azali contre unité ya Congo azali pour les ennemis du Congo. Tokomi na suka émission na biso, toko retenir Momoko, oyo aza contre unité ya Congo, il est pour l'ennemi du Congo. Ezala ki Cyprien Weti, avocat du diable, na lingala soalisé, aouti koyamba papa Didier. Ciao ciao. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona na banzi na makambo biso tolobaki ekozala malamu bino moko bo juger yango pe tolobi yango parce que toye komona ete ebongi malamu koyebisa na bandeko soki ozali na expérience te mpo na makambo etali politique ya Congo tikela bandeko oyo bazali na expérience na kati ya makambo politique ya Congo basala yango malamu po mboke kende liboso. Tangu ndeko azali koloba, azali kopesa sujet ya likambo kitoko, mais sikoyo pona ko développer yango. Nde sika oyo ke ndeko azali kaka kotata bana. Po ete monsieur Wechi bino moko bolandi, aza kosala tu po apesa sujet na ye makolo etambola, mais ndeko alobi aza kotika yango kaka na système ya kikoka. Pe eza konguluma. Or que monsieur Wechi alingaka ete tango émission ezali kosala mezalaka moto shosho ndenge balobaka ete ezwa makolo etambola. Mais ndeko alobi wapi? Tango monsieur Wechi azali koloba likambo na olingi koloba ezali boye. Bongo te. Sino te ezali bongo mais ndeko azongi kaka na système ya kikoka. Nde yango na tolobi ete bandeko. Soki oyebi ete osalaka politique ya Congo te, oyebi yango pe malamu te, tikela bayebi yango malamu basala. Soki omoni ete ozali na sujet moko ya kitoko eke yo moko mpona kodevelope yango ozali kokoka te, kende pesa sujet na yo na bato bazali na expérience oyebisi bango yango bato wana bakoki kozwa yango a partir ya idée na yo badevelope yango tika bato wana nde baya na baplateau basalelaka yango nde badeba. Mais bato mosusu bakomi koya na baplateau ya télévision on dirait pour na plaisir kaka. Nde wana nde ezali malamu mingi te.
faut moto nyonso ayeba yango ete Congo ndenge ezali wana esalameli kaka te mpo lelo lokola Congo ezali na baproblème moto nyonso tu akoma politicien mpe abanda koloba kaka mpo na Congo te. Totikela bato oyo bayebi politique malamu balandela bamakambo ya politique ya mboka. Yo lokola ozali moto ya business kende na makambo na yo ya business. Kosangisa nyonso te sino tokokoma kote moko okokale ndenge yo moko omoni ete na plateau ya wechi ndeko Didier ndenge nini azali kokale po ete politique epesameli ye te. Parce que par exemple nyonso tu azali kopesa ezobeta kaka poto par exemple aza kopesa par exemple moko penza ezofungola penza makambo te. Débat na ye to interview na ye ekei penza na ndenge ya kikoka. Or que monsieur wechi alingaki apesa yango makolo etambola ezwa makolo ekende me ndeko alobi baza kofungola ye esprit balobi tala boye me ndeko alingi kaka kotikala na esprit ya kikoka. Bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka na kimia nde na nsima ya bangonga bokomona eloko nini oyo tobombeli bino comme surprise oyo ndenge ezalaki marche ya badive ndenge nini bakombata basali bango ezalazala ntango bayebisi bango Château Rouge bango mpe na esprit na bango bayebi kaka Château Rouge nzoka nde badive tobongisaki deja esika tokei tomarche pepele depuis mokili ebanda. Ndenge bomoni bakei basali mwa tricot moko boye bakomi t-shirt moko boye bakomi après baye kobimisa balobi atala tobotoli yango badive bandeko botika lokuta badive na minito pepele depuis mokili ebanda azolala pongi azoseka ero asa le atondi avandi sikoyo aza kovisionne marche wana kala te bokomona kimona meso bino bokanisaka boleki batutu mayele bandeko basimbisi bango touche ebongo esika bakendeki na Château Rouge bambila bafieti bango bandeko bakangeli bango na kati ya babisu wana bakomi koganga elela oyo deux fois te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.